Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres, dit-on. La Fondation Cœur d'Or Torrent, œuvre de Madame Lusette Lokangé, a posé un acte de générosité à plusieurs personnes, réparties en 4 catégories, notamment des personnes vivant avec handicap, des femmes veuves, vendeurs ambulants, ainsi que les orphelins. Il s'agit des sacs de riz, spaghettis, du sucre, friperies, pour ne citer que cela. La distribution s'est déroulée au siège provincial de la dite fondation, 6 avenue Zongo numéro 15, commune de Bandaka, sous l'œil vigilant du promotrice le samedi 1er avril 2023. Mais pas l'élection. Alors, ezali une structure apolitique. Donc, ne boyawa, boye na lisanga politique te. Tout est éclairci quand on dit que je suis à Sika, boye na lisanga politique te. Makambo ezali bikanisi. Ya mama Lisette Lokangi, oyo boza komona yo wana. Et nzambe a côté là il kosala lisanga oyo pona kosunga bato. Et bon komona bino moko bozomona liboso na bino mwa biloko ezali kaka pona kosunga bino ofele. Et liboso ya nyonso lokola toza bakristo liboso to banda milulu na biso tokosenga na mama na biso atelemi apesa biso prière. Maman c'est atelemi. Maman c'est atelemi. Maman c'est atelemi. Maman comme ça maman fait sa biso prière
Et puis, on va continuer la cérémonie d'addition à Simagiste et après, prière d'ouverture. Tout Kangamiso. Mais na lola totiki ba activité nyonso mama Lisette ekosala na mboko na salo boko no yango ya Nzambe yo pambola yango yo pambola fondation na Nzambe yo tie loko e bandela suka lo za na Congo spatial ok maintenant le baki azobia iko na bilongi ya sika na mobu eleki tozalaki awa fondation Cœur Doctorat ezali une structure apolitique donc etali makambo ya politique te esalaka baaction epa na bato ofele lokola boyei mwa eloko bokozwa awa eza na contrepartie te ezali mpona bafille mare oyo bazala na ngambo kuna eza mpona bandeko na biso le peuple vivant avec handicap, Toza n'a pas orphelin, Baza Awa, donc ils allaient cible la fondation. On suppose que Baza Batu Oyo, Makoki Penza, Ezalite, Yakomibi qui s'alloque la Batu Mosus. Yangonde Liso, la fondation qui a doctorat, les Awana. Bien que Azarakula n'a pas moi Équateur. Azamona ya awa mwana ya bandaka mais bisika azali moteme bete kaka ki bandeko na ngai pe fuka kana sunga bango yango na momoni ayei alors mama 17 na bukutu nyoso bandeko na yo bazoyoka yo soki atamboli bamuke ezali pona bango mama bote bana bote bakoko na prometaki bino ke na rozonga lisusu c'était prévu na zonga na décembre mais décembre na lakaki bino ke na rozonga na décembre mais décembre na kokaki te po musala epesenga mikolo mike yango na pusaki ndenge na laka bino yango lelo na ye po tokutana bino tokabola mwa moke oyo na lakaki bino ndenge nalobaki ke na roya na ba machine po batu bayekola musala maboko et puis na informatique yango na kokisi promesse na ngai donc pona bandeko mususu batekaka libanda na promete bango ba ballon na bango donc ba friperie pona basa commerce yango pe kokisami bandeko bazali a ba rejoindre biloko na bango pona ba maman na oba toujours ke na robanda royara toujours pona kopesa ba maman po ba maman ba kuza suna makasi osala musala te donc na mbulo kake osila te na royal liso ata 2 fois pona mona musala ndenge ezo continuer kosala même na absence na nga nayebi que siège ya Cœur Doctorat ezali awa zongo numéro 15 nga nazala te bana bazali Yaya azali et puis ma femme azali donc en tout cas esengo mingi me nayoki susu pasi nde naye kokuta bano ya baorphelin situation na bango vraiment santé na bango bana bakomi dénutri donc esalinga esu pasi makasi yango nayebi te nzambe ye moko asunga parce que babi bato bazosunga baorphelin na baveuve na bahandicapé bango wana nde mobazala beni sikoyo bénédiction nayaka nakutaka bana na santa malamu te eza kosanga vraiment mpasi mingi donc nzambe asunga basante ya bana ezala bien nga nazala te bozwa soin mpenza ya bana ya mike. Merci mingi la présence na bino. Ça déjà. Musika na baki na okoka ke ko tambola ko moya makasi. Mais basa makasi pona mona bino. Bino pe go mona. Tout pembeni. C'est moté.
Est-ce que tu vas mettre la maman déjà tu m'as voilà. Moto asale leo malamu. Batamaele baloba likambo eleki nyonso ezalaki pour banaye merci. Et puis pour na ba Kristo, pour basambela ka baloba ke olo banzambe apambola. Eza na ba mama oyo bayaki avant. Tozo banda distribution na bango simango tozui handicapé sima handicapé tokiti pona ba fille mère et puis tosukisi na ba orphelin. Donc pona ba coopérant bango ba kotika nani biso na bango ba coopérant ba kotika nani mais pona makambo etikali mama lobaki ke fondation siège nango eza awa. Peppa Boy. Olobi mama. Wana mbaka. Mbaka. YouTube.
IPK Joshua Mahifa. Itombo. Par contre, les orphelins, il n'y a pas eu grand monde parce qu'il y en a qui sont malades et puis ils n'ont pas pu se déplacer. Donc, le peu des enfants qui sont là, j'avais demandé au moins une dizaine d'enfants et ils sont là, présents, pour représenter leurs frères, sœurs qui sont restés. Merci. Bah bonbon. Là, non, tout sur la zone. Soda pico yo Achi. Susa. Dale.
Bana poto bana mokilimo, merci pour la patience et confiance en vos allants. Ah, on a canal la préféré film on a film news en tout cas. Né aidor beaucoup la FC na beta ki moi tour mo bembo vraiment ti na Mbandaka et si cap to ki bongona Boto Molo ya Fondation Cœur d'Or Torah na kombo maman Lisette Lokange et si ka pa qui toujours na initiative na yo azaranango ya ko assistara bandeko na so ba demini en tout cas oza le la troisième tour et liboso na ke bomona nga mona ya katina na Mbandaka et mi baleto ya kabongona ye pe ya misa to yango to ye lisusu ndenga la kaki bandeko la kaki bango ya na mois de décembre 2022 passé mais azo ki vraiment tenter pour mi musa na mikile poto ndenge za ka yango tanga zuita akitaki ti a vraiment pour le l'utile à l'agréable yango tout le monde l'excellent vraiment car bon te fait zoper moi réactionner pour ça la bien. Bonjour maman Lisette. Bonjour Valdi Tamboyot, mon fils aîné. Merci. Le journaliste intelligent. Et merci aussi à Eric le journaliste de Mbandaka qui est mon fils aussi, donc je remercie tout le monde. En tout cas merci bon bah ces journaux les cas bien. Et ça les cas très bien mais moi indé Équateur les cas. Moi indé makasi. Bah tant que ça sur la géographie les cas. Mais ça lingue sengo mingi parce que j'avais promis
que na ozonga lisusu et puis n'a réalisé ce que j'avais promis aux gens. Donc je l'ai réalisé, mais voici encore aujourd'hui mon village natal qui est Mbandaka parce que je viens de l'Équateur. Donc je remercie tout le monde parce que c'est mes soeurs, mes frères, mes enfants, mes tantes, mes grands-parents. Donc voilà quoi. Côté positif ou négatif, sentiment ben sentiment parce que bateau on a promis qui bango bazui moi muke on a pesi bango donc quitte à eux maintenant de dire impression na bango sentiment na bango donc bango msupe sepelité bazala hypocrite te baloba que non maman to sepelité parce que loba na biso boye mais oye to moni yango te donc c'est pas à moi de dire tout ça là, c'est aux gens qui sont là, aux handicapés, aux filles mères, aux veuves et puis aux orphelins. Il y a plusieurs des personnes de catégorie ici. Tout le monde est handicapé, tout le monde est handicapé, ba catégorie, ba classe belé, ba aveugle, ba zali, ba o ba ko rotambolate ba zali, tout le monde peut bande ko na biso ba benga ba fille mère donc basio ba bande ko na biso basio ba bota avant, o ba mibali ba sundola bango, tout le monde peut ba maman so ba veuve, o to bandana bango bande bandeli. Na habité. Moi ma ezali ya ko mona ya mo ba statia bande ko mususu. C'est vraiment triste à dire dans le 21e siècle au Tozalelo et que bana bazana ba conditions batanga raté, handicapés, ils n'ont même pas de fauteuil roulant pour se déplacer, c'est vraiment triste. Et je remercie beaucoup ma directrice que je vais pas citer le nom et puis mes collègues de travail que ça soit le Clinéa ou Orpea et puis Château Dranem qui m'ont encouragé et puis je sais qu'ils sont là, ils sont présents, ils sont loin mais ils sont présents donc c'est qu'on dit loin des yeux mais près du cœur. Ils sont là avec moi parce que je sais que ils n'ont pas pu se présenter ici mais l'année prochaine je sais bien que je viendrai avec mes autres collègues pour assister tous ces gens-là. La question est sur la ndeko Eric pe azali wana mama na hôtel boye ko sangisa bato belé ondenge whisky wishi azali ko laksa bato na etando lelo o to monyango nuance na mingi ezali bon pona bandeko bazana ba idée politique na mituna bango ba projet politique plutôt bato balingi ba ya repostuler pona rolobelaka to ko légiférer bongo ba loi ya mboka na ebité mama bazana idée un jour comme député pona ma action na sima ba action. De la première fois quand j'étais venu à Mbandaka, je crois bien que Naebisa Batonio Sotunga Nazalia pour la sociale, pour la aider et non pour la politique. Donc je n'ai pas une tête d'une politicienne ou quiconque, non. Naende pour la aider. Politique nanga toza deux chemins différents. Donc la politique c'est pas ma tasse d'été. Bato baza en politique bazali. Et puis nga naza na ndenge nanga déjà na sala kana na hôpital musala ngeza ko sunga bao baza malade donc ce na sala musala ko sunga bao ba malade yango pe nazo continuer c'est comme une continuité au fait ya musala nango na sala ka en dehors ya musala nanga nazo ya siko ande pona ko aider et je voulais vraiment lancer un message très important à la ville où le Fondation Cœur d'Or Torah réside, c'est chez moi. Et puis à mon travail, j'aimerais vraiment avoir une aide par rapport aux handicapés. Et puis si je pourrais avoir même pour les aider parce que tout ce que je fais là, je fais mes propres efforts. Je travaille pour aider. Mais là, je suis vraiment limitée parce qu'il y a trop de demandes. Je ne pourrais pas seule réaliser tous ces projets-là, acheter des vélos, de béquilles, de fauteuils roulants, je ne pourrais pas. Parce que je suis limitée
Je n'ai pas encore commencé à demander des exonérations, donc des aides. Je l'ai fait dans mes propres moyens, donc je ne suis pas riche. Je suis qu'une simple femme qui travaille. Parce que si je ne travaille pas, je ne pourrais pas me déplacer pour venir aider et partager le peu que j'ai ramené pour les plus démunis, des handicapés et de femmes veuves. tosepeli makasi tozali kosala te bamosusu oyo bazali kuna soki bayi na makoki bakoka mpe kotiela ye maboko mpo basunga biso bamama vie tosepeli makasi tole tomeli France batiela ye maboko loboko moko elongolaka silite batiela ye maboko bakomata bato mibalata misato mpo basunga biso bamama vie na suki wana après kopesa mobange na don na bademini awa na province ya Équateur précisément na ville ya Mbandaka bondimela ngai ke mwa moke o mvula ebetaki oyo esalaki ke elakisa bénédiction oyo fondatrice ya fondation Cœur d'Or Torah oyo ekumbamaka pa ye moko mama Lisette mwasi mondele bakiselaka ye la femme enveloppée du soleil la mère des opprimés oyo ayambamaki kitoko epai ya gouverneur ya province ya Équateur Bobo Boluku Bolumbu vrai disciple et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton le déblonneur du système oyo azali ko bunda pote ville ya Mbandaka ekoma kitoko surtout que ba surnommé ye papa lapader oyo soko komi na ville ya Mbandaka palado madame palado monsieur yo mongo ndimate o kansandie to komi na Bruxelles pour lumière eza partout tala eza ko pela ngbalele kasi mingi bondi melanga ke na lisolo babetaki na mama Lisette Lokange mwasi mondele mama sociale ya solo na lisolo na bango o babetaki awa ezalaki pona kotala vie sociale ya bana Équateur ke esengeli kochaba moyen ebele pona ko permettre que sociale ya bana Équateur ezala kitoko nakobima na ye femme enveloppée du soleil la mère des opprimés mama Lisette Lokange mwasi mondele azangaki maloba te alobaki boyi tosoli kaka mpona lisumbi ya mboka biso ekontere ekende liboso ngai nauti na mboka yawa mpona kosunga bayeya ngai donc biso bana Équateur tokotikala nsima te fo tokombola mboka na biso po mboka na biso ekende lumière commencé epuis tranquillité namoni mpe amokulu epuis na babalabala salite ezali malgré nauti poto mais naza à l'aise na Mbandaka c'est pas que po eza mboka na nga non naza à l'aise po eza propre namoni kuluna te salite eza te solo eza te lumière eza la preuve tozali atomona lumière naya deja naya koyebisa bango nakoki koya na lelo bale mais lobi naye bango bayebola mosala maboko mboka na biso ekende liboso naye na baordinateur mpona basa informatique et puis machine à coudre mpo bayekola mosala kotonga nasepeli mbingi na nde boyambi ngai malgré mikolo ekoyi moke mpo nazonga nakozonga lisu nde nasengi lisungi epa gouverneur nayebiki aza papa akosala mpona exonération mpona namema oyo nakoki komema bamatériaux médicaux tout ça mpona kosunga oyoki omoni ondimi yeya femme enveloppée du soleil la mère des opprimés mama Lisette Lokange mwasi mondele oyo azali fondatrice ya fondation Cœur d'Or Torah oyo mosala nango ezali pona ko encadrer surtout mingi kosunga ba orphelin ba veuve ba fille pe ba jeune pona encadrement kitoko ba yeba métier pona avenir na bango pe koyeba komisungama talatina ayaki komona gouverneur ya province ya Équateur pona koluka ndenge nini kobongisa social ya population ya Équateur non c'est trop fort ba supporter bagangi